ça et peut pas ya bino ndeko yo wana bonjour bonsoir et pas bonsoir ça c'est mon bien que ça la bien sur la journée dans les lots makambo ça que je ya soki tozobima lelo kolakisa ndenge tozofanda awa na tesi tala journée kitoko dimanche boye samedi boye ba weekend boye bato bayeli kosukola bakar tozomona mboka eza kitoko bato baza kovivre c'est ça la vie tozomona ke mbongo ezokosikile na mboka malgré balobaki malgré toza na malade eza na mboka ndenge tozoloba covid-19 ezali bato baza kobela mingi bato baza kosala esulte misala ekangama nga nasali au moins 5 mois yango nazosala te depuis naya na ndako 5 mois nazosala te mais esali ke gouvernement esalaki projet moko loi moko ebimaki ezofuta bato bamongo kopermettre bato bamongo ya mike mpo bato bameka kovivre yango moto ezosalaki bato baza kovivre ezosala service bongo eza ekonomi ya mboka ezozala mpe kosopona yango litete programme wana oyoka baguerre ezokoka awa. C'est tout ce que nous voulons de nos artistes. Nous voulons que sa valeur dans Moussala a lieu et place. Il y a la futilité et banalité. C'est ça d'ailleurs notre cheval de bataille. Et aujourd'hui... Ok, Charlie, garçon, comme Charlie, à l'objet que cheval de bataille n'est pas un musicien, la futilité, la valeur de Moussala. Si que question est nani oyo aza kolobela ba futilité na banalité ou bien musique ezali musala comme musala nyonso na musala okende koloka ba futilité ou bien koloka mbongo c'est ça biti ya musala o basala ka ba musicien baloka mbongo ou bien baloka keloko ne là il faut tokende muke to continuer interview bon to kopa to leka. Dès l'entrée de jeu, il y a Nzimbo. Qui ozoloba mamba komba ba tigre ndeka kota ate. Tu pour ça ni sous di bosso oloba oleto son na talent. Nous bosso ni la futilité. To son na mamba talent, to tandoule. Après lorsqu'on écoute la chanson, est-ce qu'on peut se dire que cette chanson a été visée? Par exemple, l'ensemble de la chanson pour ne pas citer des petits points. Vraiment, ça fait mawaka ndenge na lobaka. C'est que ba Congolais biso tout ça ba Congolais faut tout ça l'effort. Il y a pour comprendre la makambu une fois pour toutes. Tout ça l'effort, il y a pour kota na compréhension ya malamu. Congolais toujours ndenge journaliste ne bandela lobaki abazoluka ba futilité azoluka pai oyo makambu ezate. Ye moko na bandeli ya mission ya lobiki combat na ye ezali ke ezala bien na art mais ye moko lisusu azongi alinga kota na ba futilité zani azoluka disque azoluka occasion moko oyo ekobimisa polémique nzembo eza très bien nzembo eza koloba makambo mususu nzembo zali kolpesa conseil mbundu nyonso yoki olandi ndenge nini olandi eza kokende mais tala journaliste c'est pas azomeme souci na ye ezali ke abimiseli loko mususu oyo ekosisite conflit na kati ya communauté eloko naza koloba kintsongi yango wana caractère wana congolais il faut que ça l'effort kutika yango ezotonga mboka te zo yede binote ezo yede pe bisote compréhension ya mutu ya moko na moko toki kofungola mitu ya moko na moko to changer yango te ba o bazo kanisa que ça jeton c'est bon ba o nzembo zali très clair Olandi asali effort na ndenge na yabimi pourquoi yozo lukaka ezala conflit moko ezala jeton moko babokeli moninga et pas ekintsongi ezali na tala journaliste ntsongi après yuano ozolo baki yoza journaliste ya bien ozo sala musala non bien c'est faux toleka. De la part de l'artiste, c'est ça. Quand on fait bien notre boulot, même nos soi-disant détracteurs, bazalaka pe fier na biso. Malgré que bako admettre jamais na miso abatu.
mais bazala pe fier au moins tant que ça les loko bien attends tozolo bana boy yango mais oyebi curiosité ezala défaut moko être humain jamais à kolongolango na kati na ye curiosité inos via lobi ba détracteur na ye ba o bazoko kolinga yete ba basepelaka pe soki bazoyoka ye progresser mais vie eza toujours ndenge wana vie fo eza na combat vie ekoki ozwa te ke bato nyonso bakoki kolinga yo te non eza vrai bato mosusu bakoki kolinga yo bamosusu bakolinga yo te wana eza normal puisque la vie c'est un combat moko ozobunda même na bato oyebi bango te c'est ça wana eza notion eza alobi na ye vérité eza bien mais sikoyo question ezali boye badetracteur yango banani émission mobimba basali po bazoviser mutu moko epa ekintsongi na moni nde na émission oyo yango tokokende ti malembe tokokulana kolakisa ndenge nini mutema mabe na buzoba ya journaliste toleka kwa bien okoki koloba na oke te nga nalandaka mutu te mais oyebike yo nde ata na ba 5 vie ya liboso na YouTube ozaki wana talaki yango mpenza epuis otali mpe badeta otali mpenza nakosouhaite venga baideo mpe elanga moto ya liboso mais na tv kaka charisme oblige il faut inosibi esengeli bato azala na bancadre ya bien bato bakoki kolakisa façon ya koloba aza nanu trop jeune esizenga aza trop jeune il pense ke akoki kozala na mwa façon manière ya koloba mais maturité eza te maturité eza te na façon na ye ya koloba ekoki komema elobi na erreur makasi aza na talent makasi tala journaliste ntongi ndenge nazoloba journaliste vraiment donc zoba ye aza journaliste azopenche kaka na côté polémique mais ne bandeli émission na ye alobaki ke il faut batia bavaleur siko mene ye moko azokopenche kaka na polémique azoseka eloko nini azoseka wana esekeli na ye deja ezolakisa ke banani oyo azolobela nani ke oyo azokowangana ke atalaka baclip ya baninga te nani po juste là ngana kokanisa makanisi te mais azoloba lolenga azakoloba azoloba banani journaliste oseki mpona nini c'est ça bajara babiloko oyo biloko ezotonga société te ezosunga société te soki yo ozolinga obongisa société mais yo moko soki ozobwaka pétrole na se après ozolobaka yo combat na yo eza noble vraiment nasali eloko mpona kolobela mwana mobali oyo donc nabandi kolanda baconflit na bango mwa kala tro naza komona ndenge alobaka donc vraiment nayebi te nakofinge te mais ça me dépasse quoi et dépasser ngai que journaliste fois azala na baniveau trop bas ya niveau oyo eza maa mingi toleka il faut voir tout ça les apotos viser. Mais lorsqu'on demande à l'artiste par exemple de nous expliquer en un mot, je sais pas, d'une manière brève, c'est quoi ce que l'artiste voulait dire dans cette chanson. Parce qu'on est tout na YouTube tout que explication. Qu'est-ce que l'artiste voulait dire exactement? Parce que na YouTube, on avait compris les messages sans pour autant que Yoloba. YouTube aux ça pas encouragement, bah ça là, on les battait les macaques au senga, violence à via mabe. YouTube dans la langue ni. Eza lingala. Hollandi pesa. Eza lingala. Mais lorsqu'on attend des paroles wangana tokangi bino bandoki bokoto boko tala journaliste pas on pas na lobby que niveau ya bassesse na été sonno ba bassin si intelligence ou bien complexe na we bandeli ni na qualifier te ou bien za buzoba ou bien ozanene combat na ye ya liboso na ba émission nyonso lobaka alobaka ke il faut batia ba valeur liboso ba valeur lobaka toujours likamba valeur nde ye akilobaka ngo mingi. Mais tala awa ba valeur ezate azoluka polémique na nzembo question moko akotuna question bête na mwana kuta ye a répondre non sibi azaleki na musika azobenga ye yaya atuni question ke tala na yope zalaki na message moko ezalaki clair na nzembo oyo Hollandi eza clair tala réponse ba pesi sagement ba ebisi ne batuni question yope zalaki na langue ne lingala Hollandi eza na langue ne lingala siko lingene message est clair ulingi nini pa tozoloba kintsongi mutema mabe yango wana ozoluka et pas il problème ezate et pas il makambo ezate et pas il conflit ezate et pas il makambo ezate yozo lingo kota kaka ocha conflit
ozolinga okota kaka après obimisa mutu mususu mabe. C'est ça paye mutema mabe yango wana. Mutema mabe yango wana. Comment congolais okoki kozala boye? Comment journalisme okoki kozala ngo na niveau ya boye? Comment ozolinga nuire mutu ti na sorti ya boye? Comment? Po ozomibenga ke journaliste. Comment ozolinga nuire muninga mususu na kamunini asali yo nini? Problème ne eza wapi? C'est ça. Pour message est très clair na lingala mutu nyoso yo kaka lingala azo yo kanzembo bien mais yo zo luka nini problème non nini toleka na kati ya nzembo des fois ça nous embrouille moni et ça biso na confusion parce que tozoka quelque part ozoloba bon déjà ngai na sala musala mona yote na kolanda yote par rapport à nzembo ndongo lobi yo sali nzela na yo na makasa mwa mobali to biso pe to landi nzela yango mais to linga koloba ko reconnaître te valeur ya mutu apesi biso makanisi wana mutu sala kinzela yango ça dit bon déjà moi je me vois en tout cas vraiment c'est cadeau eza faute na studio bato bazaka na Europe bato bazana ba France partout ba congolais eza bino bato bozopesa bato ba jaro mitu makasi c'est pourquoi na komi komona c'est pourquoi tout ça Congo eza l'échec. C'est raison, et ça façon de raisonnement. C'est que le père Azaka a raison, alors aussi longtemps que changer le raisonnement, Ozaka a un problème. T'as la journaliste, c'est facile au ça le développement, il y a mouké. Mais t'as la yemoga na ta mouka zo bunga, na message ya nzembo, après ça on pas musicien zo kokate. Confusion yemoga na journaliste. Oyo opposer ba question mais tellement na mutema na yo yebiki mutema no zambindo mutema no zakake il faut qu'on nuire quelqu'un c'est ça et zo memayo comme mission analyse na mupandi même na nzembo ko ça développement ya nzembo zoko ko ça développement nzembo te bon mutaza na compréhension na façon na ya comprendre ménagère roté vraiment tu batala ranga bo skizenga ve meskize lelo na ko essayer kozala un peu long pour na bachara biloko nga komba na ngai na kati na presse oto sala na diango oyo nana wanga na kade naza musicien te naza journaliste te naza peuple congolais naza na ba sentiment na ngai ezali ke naza na batu na nga na lingaka ezali so likambo eza vérité ils n'ont subi à ça la succès nzembone za bien et mutako wanga nango azade nzembone zo cartonné zo yokana partout mais ça likambuter ko memango na kati na ba polémique bato bazoni ngaba memango na polémique eza fozala na mutu mayele zate pour musique eza polémique te musique eza business musique eza mbongo musique eza kotsa mbongo ukoti combien obimiseki combien ukoti combien. C'est ça, musique yangwana. Tout le monde a Beyoncé, Jay-Z a comme millionnaire pour la musique, a une bonne na musique à cause ça on a business. Na business qu'on a soit na gade, ba 50 cents bozo mona. Polémique na musique il fallait les alimper et ça la façon que go côté la batumbo. So yo comme na kati ya babuzoba ya bajara baboy. Ozo lingo nuire mutu pour na likamo que ça na no reason. Et puis on n'en est pas une zoba que zoba. Pour jara ba congolais tuza yango na congolais c'est pelaka na ye a discuter makambo eza na buzoba ezo ko mema batu ni le part c'est ça naza na kandate bo c'est première fois na ça la vidéo ya ba jara boboy pour nazo expliquer nazo lo ba moyo zoba mo mingi to bolimbisa pour ezo pesa raisonnement boy vraiment bolimbisa boza nango te raisonnement boy pour na mona raisonnement kaka epa ya batu musu na kamugo boy et comment go énerver nga hier mo. Comment va-t-il raisonner dans le niveau boy? Pas concerné parce que dans la musique, pour tout faire la musique. Tu ne te vois pas concerné. Wana ozolo ba peut-être na neke ozokanisa ngo déjà neti na nzela wana ya po. Ndenge toyo kanzembo. Mais soki otali nzembo wana na globalité nango en général c'est une chanson oyo na yo journaliste tango zo sala musala na na Olandi bolandi et comme bolandi na carte zo boyanga na seso zo landanga na salinzela nanga na mayele na courage ya kimobali na journaliste oyebi ke kutu bino ba journaliste boleka trop na TV chaque week-end.
Ozolanda buzoba. Donc pour Mizia zala concerné na nzembo, il faut bayembela ye ke bazo yembela nzembo izo concerné. Nzembo nini zala ndeko na nzembo musicien imbaka général azo yemba na général mutu na mutu azo parti na ye pour asalela ngona kati na vie na ye. A conseil musicien pesaki ndenge tubano yoka kala bozia bane ko yemba bane yemba ke bolo nanguba bolo ngai masango nanguba bokengela kelanga bozwa ka mo ampata bana bakene kelasi abana yembela na yembi nzembo mutu na mutu mo sinyo sa yoki nzembo na lobi a bozia yemba ki boye to lengo boye ezo sala boye bayembi mutu te bayembi à la portée ya batunios mais soki yoza concerné na likambo wana na li conseil bazo pesa changer. Mais t'as la journaliste c'est pas accueilli. Hein? T'as la journaliste c'est pas accueilli. Et t'as lié, t'es bazo yembele, t'es mais. Donc azo linga lié bisa na musicien que oyembeli muto zoboa kene muto. Souci na eka angoana. Pour ça na ezakaka wana ke babimisa innocent alobake nzembo wana eza concerné pa ya boy. Kintsongi na mutema mabe. Oyo ndiabulu akosa. Mon pays tozokene. Donc mususu zotambula boye donc yemoka yena nazana mutema mabe po azolinga bimisa muninga mususu mutema mabe. C'est ça le problème. Congolais totika boye. Nde ba journaliste nyonso même ba papi mboma ba nati lokole so bozana ba caractère boye. Na mona gengo supa ntsongi mususu bazalaka musicien na faire. Ndenge moko. Photo bana oyebisa bino boye. Po biso ko dunga nazalaka na États-Unis. You can do nothing. Trust me. Osala rien. Pour na vanda en États-Unis, même na Kinshasa. You can do nothing. You have nothing to do. Eza mawa vraiment donc eza mawa pona bajari ya bino. Pe bino batu bazo pesa bino chance bo éduquer pe population. Heureusement Internet est donc batu tuba kutakana babuzo batu conseil muto nyoko yoka po ya Congo yango mboka mubimbeza na mpasi pona bino pona ba journaliste na ba musicien batu nyoso balbana koleka na ba micro wana ba induisa Congo nyoso na behe na ba mentalité boy ba raisonnement ya boy. Azo pesa so azaki pembe na nga ojo ba vraiment bata vraiment ba ja ba journaliste abo toleka la match na ye moko mo tipo azo me mangali ko ye moko excité de moi comme sur adversaire na ye sans pour autant que yeba tipo azo me mangali ko na zo boya mais ezo simba ka omoni ke olobi te nzembo ko beta te beti makasi tina famille na bino tina yo moko komi ko bina ngo olobi te akosila déjà après nzembo wana mususu ezalaki mususu ye lobaki nini tala akwei tala ba soki nataka ba mo ebele na ba so nzadi ko manzanza oni abeyo talaka parce qu'il y a ceux-là qui disent que tout talaka te ba talaka na bango te les artistes wana za ba grimace ba talaka monsieur bandi ko pesa sens siko ke bazolo bela mutu moko monsieur bandi pa babandi ko kende komi ko bibaki bazolo lobela mutu moko awa au moins na désigner encore mutu bazolo beleza te pona ba prononcer c'était juste que ba ko prononcer to yeba ke bazolo ba lobela ne mais là autour nga ko beta c'était même na biso bato bozota la biso même bato bosala ka ba misala ba journaliste vraiment boza un esprit oyo ya biso nazo baba meke okumisa bango donc tous un esprit ya moi changement. Il y a moins changement musala fuzala musala pa eza ezo produire ne loko moko ya malonga ya bien musala fo pesa mbongo musala so ezo pesa mbongo te ezo pesa ogama kelele eza sur musala te donc c'est ça et là on a ko bana point de vue oyo donc ngana nazo sala musala ou bien nazo ko produire loko moko so que loko moko ezo pesa mbongo te donc inutile tozomo donc so musala ezo pesa mbongo ne pa yango tokenda musala tozokende ba classe to sisi ba classe poto ya to sala musala to besoin mbongo to sisi ba classe ite poto ya sala polémique to sisi ba classe ite poto ya o discuter to sisi ba classe ite to sisi ba classe poto que de musala pour musala pesa mbongo les biti ya musala batunos basala les mbongo les polémique était. Donc il faut congolais tout comme à niveau wana na bajara ba basé c'est boy les autres ça n'a pas si kolanda ratina soka mais na rusel fort na si ça on peut ça m'énerve déjà façon à raisonnement tolek
te balanda ko tout ba ki paraté donc jamais oyebi eza na batu te o bazaka actif na ba internet na ba TV net ba artiste totala na kabingi totala na ka fort parce que partout on publie nos histoires tolinga to ye babache ya bien to ya mabe so komoni mutu azolo babongo en tout cas wana nde baloba mutu azomikosa ye moko pe batu pe bazotala ke ozokosa bazoyoka yango nayebi pe na nani nalobi bana mike basekaka nalobi avant naloba bana mike basekaka wana naloba elo moko genre pona soni boyanga na motema oyebino miso ya bato ekosaka me na kuzozolela ata bato okosaka bayebi na bango verité soki oye olobi bafandi bayoki yo soki okei basekaka yo omoni eza na biloko koloba no na média oyebi peut-être que journaliste moko azalaka fan na yo na eza mawa mingi kosala baanalyse ya boye mpo baanalyse yango eza tozokita na se mpo tomeka kotya mwa éclaircissement na bato bazokomprendre te eza kaka nalingai nasala analyse mpona kolakisa journaliste eke buzoba aza tellement esprit eza na se trop intelligence nayebi te naloba intelligence kofinga eza mabe akozala ne mpe intelligent mais façon na ye ya motema mabe nde moto ezokomisa ye nde ezobazoba sikoyo moniki ntsongi moni ndoki oyo alie déjà bato ebele akomaka na vie normale boye akomi lokola zoba pourquoi nalobi bongo na nzembo inosubi elobi bien ata na kuzu ozokolela na motema oyebi na oyo ke bana mike basekaka yo so toke na conteste ya nzembo ennemi na yo eza nango bien akoki kolela na ye mais soki toke na conteste ya mbwakela ndenge journaliste azolinga mema yango po tendance ya journaliste eza claire tendance ya journaliste azoluka aclouer Fally tendance ya journaliste eza bon toke sikoyo na tendance ya polémique ndenge azoluka akende na polémique wana na logique ya makambo boye eza match eza incomparable beaucoup comparé ngote Inos a un talent, c'est vrai. Mais Inos a un talent et a fallu. Ça, c'est vrai. Bah, au plus que logo, vous avez un avantage ou bien vous avez un désavantage. Mais la logique qui est makambo sur les effets, fait au tout ça comme on a, ou bien preuve au tout ça comme on a nati, et ça incomparable. Tori au comparant. Et ça tori qu'on mesurer en même pas. C'est-à-dire elingi kolobaka na contexte wana tozongi siko phrase wana ezongeli Inos mbala moko pour même Fally ayebi ke Inos azana talent Fally bazobeta miziki moko te na Inos bazobeta miziki moko te eza place a kocha polémique te Fally a signé ba contrat ya minene Inos na signé yango te polémique ezala te na sika wana tozala clair ba épreuve oyo Fally asali ndenge na expliquer mokolo mususu po na faire mutu moko te na Congo be épreuve oyo Fally asali be fort oyo asali mutu moko te na Congo asali Inos bi azoko sala peut-être na venir a ruyi koleka et puis à l'époque mususu mais toujours parler lelo toza le 9 juillet 2020 tokoki komesire yango te place wana totiena o tempo na se bale na se donc toluka motema mabe te toluka pa ya kokloue batu te nazo kokloue innocent te nazo kokloue pe Fally te mais tozoloba vérité mpo nga nayebisi bino ke nga nazalaka na États-Unis nafandaka na Londres te naza na Paris te donc États-Unis grand pays mpe toza puissance nazoloba vérité nazana mutu te ya kolengisa nana mutu ya kopesa nga pe mbongo te na okolela pe infin pa ya mutu te mutu nyonso azalaka na baproblème na ye ndenge mutu nyonso aza na baproblème na Fally na baproblème yo na baproblème na yo mutu tout c'est ça la vie mais nazolobela bino sur les baeffet bafait na bapreuve preuve eza à l'appui so to bani ko tia preuve awa eloko bo to ri comparer bango te c'est-à-dire mbwakela wana soki to nto ke ngona ko tia mbwakela ne be edendi déjà pour concorder te na moto tamusu journaliste azolinga tia attention soki ba ko tia attention c'est-à-dire to ko lobaka mbwakeli faire
pour faire jusque là biloko fali azali faire azali yango te toki kolobelaka bwakeli bamusicien mosusu banani baza kolela banani oyo bayebi ke banani oyo baza kolela po soki totie na Congo boye bato oyo bamusicien oyo bakoki kolela bakóma na likolo eza banana faire tina se tina bango nyonso po fali aza na eloko kolela te soki moto aza na eloko moko oyo ekoki kolelisa ke fali totie bona tokotia ta 20 000 $1000 totie to parie eloko moko ya fali akoki koenvie lisusu na epoko azata koloba ke atiki na miziki abeti déjà ba record pour ba record abeti aleki na ba grand musicien oyo baleka déjà na epoko na epoko mosusu ya beti ngo déjà siko muta o nengo na boloba neke ya zolela toza mayele tango zo sala ba analyse zalaka mayele koke na analyse na buzoba te tolandaka parole moko toleka